Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tisekedi. Ndena banda kola la chambre maman la biso. Maman bisa za na liboka. Ndenge maman abino abotola maman abiso libala, maman abiso mutembe swakaye. Liboka wana abanda ko déclarer. Abanda ko ba liboka wana. Mbanda na ngai akoko simba bana te. Soki ya simbi bana. Bana oya kobota. Bako simba ka bana te. Bana kufeli deja bana misatu oyebi bien. Siku oye kolobela ngali kamba shock na TV. Batu bamona ke ngai naza deja babenga anga mutu asimba kisi. Mais grâce à Dieu ndenge boye lokola bino moko boza makila ya libota wana, c'est à travers bino nde tokosala tout tobuka hôtel wana to établir hôtel ya Yesu Christ na kati ya libota. Yo sala wana tiba koleyo ya mutakisi oyiba ko wana nyusu kwa po etsenga kwa. Na koloba no boye. Réputation o ebeba ça vaut de même nandenge bozaki na kati ya hotel wana wezaki établi parce que tango bazotia mutu na kati ya hotel ya jar wana, c'est-à-dire nyonso ya ye faut ekoma mabe, donc nyonso ya ye faut ekoma bololo, faut ekoma bololo déjà que à chaque fois bisika nyonso ozotambola eloko ya malamu etikala kobima epai na yo te. Et soko pesi Yesu confiance lokola ye aza mai ya bomoi, soki asokoli yo na makila na yo asopaki na ekulusu na ndimisa miete confiance ou ebebaki na misu ya bato ekozala restaurer et ekozala motu malamu na kati. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger. Nakoko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète. Ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe, faveur ekoma ki passe. Tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango, nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu nange kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babota mana bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema
nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, ketch, frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre basoso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke baparents na bango bakufa mais nzambe a décidé ke baparents na bango bakufa et puis asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na plus 1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble, mission d'écho. Ekokanayo, Ekokanangai, Ekokanabisonio surtout. Abonnez-vous massivement. Aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas aussi. N'appelez merci. N'abandonnez pas surtout bazo benga biso, ou bazo reprocher biso. En tout cas, vraiment coup de chapeau pour que lobby to bongisa musala. Maman Weti. En tout cas, ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup. Naba fan surtout, ba fidèle ya. Bravo Jésus. En tout cas. Zambelanga apambola bino abakisa bino vraiment il y a épelé. Merci beaucoup na équipe technique Mombaya chez Biso Télévision. Là je vois Eli Elias ici Nandungu. En tout cas merci pour Namusa Kitoko Bozo Sala, merci à Denis Monsolo. En tout cas coup de chapeau à vous. Merci beaucoup na papa Chic na Pesiombo Tebisiko Zali na bosanité maman Lydie Mukadi mère double na Pesio Mbote. Na pesi bandeko nyonso bolanda biso partout vraiment na pesi bandeko allemand balobi bangonde balobi bazande ba fan numéro 1 obongo Suisse bolobi ni obongo États-Unis bolobi ni obongo Canada bolobi ni na pesi bino nyonso tout na Hollande maman mo abenga lobi maman wecho bosana ki Australie te bandeko Australie en tout cas mbote na bino yango wana nzambe nanga apambola bino. Là je vois beaucoup la César na Bois Colombe. En tout cas, mbote no yango wana na tombelo penda bambote bisika bozali. En tout cas, nzambe nanga apambola bino koma ko lopangu e kozala malamu mingi. Mobengi pesa ba direction bisika ba terrain ezali e kozala bien o épargner na kati ya lopangu. Orphelinat na biso eza wana, fondation na biso chez la Mwanda. Bon, continuer toujours à soutenir l'orphelin et que ça l'a vraiment malamu. Nzamba ozanga te ko pambola bino. Ba na biso pe obozo ko sunga en tout cas. Nzamba pambola bino. Je viens encore une fois pour demander une demande de soutien de la part de Yakeren. En tout cas, soutenez cet enfant Zanazemia. Déjà, je pense 8 mois. Mois prochain à Obota. En tout cas, nzamba so atie bino au cœur. Ozanga te to lobi tozo benga maman wechi, poto tinda maman wechi ngai. Numéro Nangai, c'est plus 243 81 00 27 303. Plus 243 81 00 27 303. Wana ezali numéro Nangai. En tout cas, beaucoup soangai pour na aide ya Keren et kozala vraiment malheur ming to protéger moi nanaza alibumu pour que abotama bien. Merci comment Chevy Sowendi disponible Bobenga. Torozon c'est la bino ba prend $10 eza livraison à domicile. Non loin commune à Lemba $15. Na ba commune Oezali na commune ya Musika ya Lemba. Maman boni. Bien maman. Ça va? Ça va bien. Très bien. Oui. Babingo na kombwana. Gloire. Ah gloire. Oui. Oza chrétien? Nga. Na sambela. Osambelaka. Toke bondela? Oui, toko bondela. Pourquoi pas te? Ok. To bondeli? Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. Tika été moment où tiki on s'est lié, na maboko non Seigneur.
maloba nyonso tokoloba awa na ndeko na ngai etika ete kombo na emikomisama pambola bandeko nyonso to bazolanda biso oyo baza na baproblème na badifficulté seigneur loboko no eza mokuse ete ezema ye mpona kosimba tika ete ta main puissante puisse guérir délivrer donner des solutions et la paix dans la République démocratique du Congo. J'en sais prier. Amen. 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 Voilà, merci beaucoup. Nini memi yo maman. Ah, na bande kota la TV. Na moni ba pasteur bazoloba bazoteya bato. Sikoyo nazalelo mo boye ezalanga kati na mutema. Eloko wana nakokisa nalinga kobimisa ngo te me na makambo bandeko na bazokuta nango esenga fona bimisa ngo. Nazala so na 13 ans, so na bosanité. Nalala na chambre. Na ndomo na mama, po mama nanga zaka mosa liboso. Na sima nango papa nanga akozwa deuxième femme. So ndeka akozwa deuxième femme bongo. Aboki saka mama na biso. Da bolingo fo mezala souté na mama na biso. Kola na lalaka mama abiso fo azaka na choc. Na choc wana mama na biso azana na liboka moko. Jésus. Ah! Zambalola. Mama nanga ya liboka wana abanda koloba maloba moko na liboka na to tsabilo mo na kati. Alobaka mwasi ya mama, mwasi ya papa ebisa mibala koko mona bolamu te. Soki ya moni bolamu ata bana oya kobota tu bakoko ne ba mona bolamu te na vida bango mobimba. Mama na ngai ndina mona ka banda koloba bongo. Misu na ekomaka roche. Mela sima mikolo mama biso. Jésus. Deuxième fois ma papa abisa na so aboti. So comme na zemi malade. So aboti malade esili. So aboti malade esili ti. Aki ne poko kufa. Ndeto za boye papa zate, ba mama na biso pe bazate. Me baleki na ngai. O to tika na bango, to bota na tata moko. Vi bazana ngo eze si batu. O amwasi so abali. Mobali kamuna akufi. Ayoko bala sous deuxième mbali. Mobala komi aveugle. Ya mobali susu basunganga makasi. Esanga pasi. Banonga kuna bota. Bomba boko la bango. Jésus. Yango na kokite natali bolamu o nyoso basala pona ngai. Pe basala ka pona ngai. Yango moninga salinga ke naloba eloko oyo. Eza pasi. Eza pasi. Lelo ndeko nanga mobali. Batu baoloba neke asimba kisi. Me so na zongi simba. Eza mabe omtamsu mama nanga sala. Nzambe. Simba mutema na ngai. Jésus. Nangina tuno mtuna mibale. Yo roye bande ni ki makambo ezo koma lelo na mbanda mama na bino na bana na ye don ba demi frère na yo. Oye bande ni ki eza suite yango wana. Tu es conscient ou bien ozo supposer? Te. Nazongi. Nazo susumuka mingi. Po. Makambo mama na nga loba. Génération si génération ba futango. Ah ok. Soki mbanda na futango te ata bana oyemo aboti ba futango. Na lina comprendre que nini pena banda ko loba na liboka. Précisément ils malobani parce que quand tu avais déjà 13 ans, vous avez déjà muto okanga de makambo tu yo loba bose ko kanga ki. C'est que ça makambo yo yebi o mama banda ko loba à chaque fois na liboka. C'était quoi en fait? Pasio apesa ki ngai. Akoki ko simba bana te. Soki ya simbi bana. Bana oba arobota bako simba ka bana te. Ata mabala pe eke ya te ako simba ka bana te bako bota ka te. Oui. Siko to sa nini ala bravo Jésus. To benga bango baya. O révéler bango yebisa bango. Oui.
oza sûr ke ozoma mwana ndenge oyo ozokanisa baondima baa baleki na nga baleki na yo. Ok, d'accord. Papa elisunga biso okotiela ngai bandeko ya mama na biso Gloria soki basi baye bakota to mekosola na bango parce que ndeko na bango aza na besoin koyebisa bango vérité oyo ezokomela bango lelo na badifficulté baza nango. Maman Gloria, ça va? Ça va, maman. Ça ne va pas. Ok. Soki bakoki s'approcher déjà bakota na bango na osenga na se calmer na yo en attendant bandeko bazokota wana appelé plus 243 81 0027 303. C'est mon numéro. Vous voulez soutenir Orphelin dans Okamba, vous voulez soutenir Kosoma terrain en scellé, soutien à Bino Ponabana, en tout cas faites-les et cause à la vraiment madame Mingi. Tozan à terrain à 3 paillotes. Bobengi l'évangéliste Gédéon, plus 243 32 222 44 plus 243 32 222 44. C'est le numéro de l'évangéliste Gédéon. Terrain Ezali 13 sur 20. Batongi déjà fondation il y a 4 sur 8. En tout cas, vous avez mingi. Papa Masolo, s'il te plaît, bande konamso bakota. Bakota vraiment et vous avez mingi. To me consola na bango. Bokota. Maman, s'il te plaît, papa nanga, leko fanda na mbo. Ya kosilika te bokota ko. Kasi problème ngo boroye bango soki bofandi, soki bopesi biso temps bofanda. Ni boroye ba problème. OK. C'est quoi? Oh, bofanda. Si y a un problème, où est pas la gaoya, où y a Canada, tokoki na biso kolongola mais déjà eza makambo ezolekana déjà bazorediffuse bazodivise yango déjà. S'il vous plaît ya nanga est-ce que koko fan s'il vous plaît babenge na kombo ya frère Christian ce que koko fanda moi muke. Merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure, vous redécouvrez Nini Onde Konabino, Abengeli Bino, en tout cas, Bolimbisanga, Nandenge Tobenga Kibino, en tout cas, Bolimbisabiso, parce que tout ça, là, on sur demande, il y a bat. Nenga sa yana bino, yenda sengi boya. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une chaîne de télévision, de diffuser émission à biso. Oyele Kanak. Et au moment où émission eza déjà ezoleka déjà. C'est quoi? Ya boyokat. Ya est-ce que kozwa micro ya Christian? Mais peut-être ceux qui oyoki quand même likambo oyo Azanango et Kozamala mingi. Bon, comme vous ne voulez pas prendre le micro, je pense que Bandekono Bango yo otinda ki tobenga bango yebisa bango makamoza bango poso yebisa. Christian, Nathalie, na yana bino so na bengi bino aseke likambo ezali. Nazalaka na 13 ans. Na banda kola la chambre maman na biso. Nde na banda kola la chambre maman na biso. Maman bisa za na liboka.
ndenge mama abino abotola mama abiso libala mama abiso mutembe swaka ye liboka wana abanda ko déclarer abanda ko ba liboka wana mbanda na ngai akoko simba bana te soki ya simbi bana oya kobota bako simba ka bana te bako bala kapete siko na tali makambo eleka na ba vie na bino nga moko na zongi sima yango moni nga na yeko Jésus yango lo na bengeli bino yango na Christian natali bolamo bosala rapona nga na pona bana na ngai mama tika na mko makambo ya ndo abonto ndo awa ipo ni tuzaki na ndapo lobo zele na ndapo ko expliquer ni sona ndapo kwa yebi sana no oya no awa oya no bango awa zelana oya no bango awa ndela on comprend bien et loko bengisi biso ba filmer biso ezaki to simba kabana te ya Christian ko ok toke na micro lokola yo lingaki esala na micro toke na micro oyo kofandisa biso mama ya mokolo po tokobenge mama ya mokolo po yo azalaki mwasi ya liboso ya papa na biso aboti yo moko mama na biso aboti biso mibale nga na ndeko na ngai ya mwasi eloko yo bengi to ya kuvanda wa mama asakaka ke bakosimba bana te bakobalaka te nga na kufeli deja bana misatu oyebi bien siko oye kolobela nga likambo ya shock na TV bato bamona ke ngai naza deja babenga nga moto asimba kisi ya Gloria wa mutema mabe yo bosali kindoki na mama na bino retire maloba no retire ndeni ndenge yo sali kindoki na mama bino yo ngai bakoma obenga nga nazala mibali ya butu oyo baobomaka mibali oyo nga na obala nga na bali mobali jour ya nuit de noces mobali akufi na chambre soka nde ezalaki bino na mama bino nde bato baolia mibali na ngai longola ngai apres obengi biso na TV reputation na biso eza reputation na biso reputation basomba te reputation basomba te ya Gloria omakam nini ya mibale mobali na nga bukali makolo akomi aveke na souffri na ndaka mobali na nga na souffri nani aseka nga te ya mpe yo zawa na oyo oyokela nga bamawa nzo nde oyebaki likambo nani obalanga loba na ngai oyebi bien yo ozala na matanga ya mona na nga ya oyebi mwasi adesida na miso ya bato na matanga kengamu na olia bana mwasi ya mibale aboti bamapasa bakufa na 5 ans bana nyonso bakufa nga na 5 ans quartier egise nga na motakisi yo ozala wana ti bakole yo yaya ya motakisi oyeba bakufa wana nyonso pourquoi boyebisenga non, écoutez, aux années qu'on a moi si nous kolingaka mutakisi na koteli Nathalie petite sœur nanga yena mama na bango bayebi makoko na otangisele bana ngala otangisele bana so Nathalie deko bino bosali likopa yo na mama bino po biso to ko esclave otangisaka bana na yo tozwaka ya charge nde omodi ya bongo mama omoni kindokisa mabe ngana ya na bana te ya paza bana te bana na yendi bakuma bana mais ayeba likambo banda kala mama bomba mwa swaza ndoki aza mutu akotika ebo te il faut bakanga ye na TV nyonso zosa biso ba filmer tala nanu sala bino nini Christian mama na bino Christian tolela mama wana Christian makengai na moi ona bela mankelo je sais mama tala yo liboso batu
meninga na TV oya koifanga ba bêtise obino bolela nga bana ngana osamba mutambongo akisi mutamabe mama na ofuta mikoso baby ngana ofuta omoni bana yo ngana otangisa aya zo bana na ye moni kande to bima ko yaka na ndako ya Christian zo bana na onyaso na kindoki na yo tato pe bana na pe basape ya bateba oya mabe tuzo be ya na biso Nathalie oyeba likambo bandakala yaya oyebisa biso te point to lukata basala nzambe pona nini te oyebisa biso na télé boye bat ba otala réputation na biso bebisi ngani na kufela mibali ngai na ozana mobali ya butu nga ozalaka wana ti batu ba oseka ngai ozalaka wana ti batu ba ochola ngai poni to loba poni te poni to koloba bo awa batu nyoso ba yoka poni te oya mabe ozaya mabenga na mobali ya butu loba ke Christian na kuza ko sola na biso oyo fanisa na TV bon lokolo linga kito sambo bidia to sambo nga mutakisi le kinangalia kamibali obibona me mabango na TV pour basambo bien voilà on a la moni ko sande OK wa démon en vie ne ya Christian s'il te plaît Christian ezangate ezakimbada ba mama la biso ezangate so na linga binote linga na bimisa sécurité so na bimisa sécurité parce que na linga bino Christian ya Christian s'il te plaît ya Christian ya kakasi ya ofanda non tellement non pardon ya nanga ya ka pardon pesanga loboko pardon sunganga pardon azande ko na bino pardon ya Christian fana non pardon ya pardon ya nazo libérer bino déjà je pense que bo se calmer moi muke et ça aura pas si ko yoka makamba boye ba situation zoleka nango moi je vous comprends et sa situation moko il fallait même pas eleka na télé ya nangai parce que kokufela bana kokufela mobali et ça makamoko et ça vraiment kitoko côté mais moi je pense que c'est un problème spirituel je sais pas ce qui vous pouvez me donner quand même les temps tobenga l'homme de Dieu ou akoki peut-être koya ko aider biso ce qui est kozala nécessaire parce que en toute chose tokoki ko silika tokoki ko ganga mais soki to tiki makambo liboso na nzambe te ekozala eloko moko pamba okoki ko traiter ya na ondoki okoki ko finga e sorcier mais la personne ou akopesa kimia na kata makambo ezaka nzambe c'est vrai à bomba mais amoni eleki lelo aye ko yebisa bino quand même la vérité Mama, ovali kambo yo lo baboye. Oza koki biso kozala kati. So kozala kati na biso, teke to finga ma. Ngaba bina zana mobali ya butu. Mobali wana ne azoboma mibalo ya moni. O ba obala ngai. Ndile zabo na nzela ka tanga tashite. So mobali alingi ngale nzela ndenye kana beni na biso. Ko kabalo kabane mobali na kepo na bela. Akoteli bise ba ya bise. Ozo ngate mo mobali na mo amasana kufela mibali. Mais yanye na biso tozwa bana na ye. Tozotangisa bango. Ndeko mwenye ndenga tela biko bimba bongo ngai. Ndeko mwenye bongo nga. Mungu na osala pona ye. Asanga keloko te. Tolinga kaina bana na ye makasi. Pona nini? Aiba makambo kala. Aibisa biso te pona. Aiba bango awawa. Siko. Mama na bango akufa liboso mama biso ba conseiller azwa ye to kola na epoto na affection na ye mais ondimi ti mama e kokufa osana secret wa mabe bano yo so aya so bana ye to bi mama ya ko so bana yope na ndakula so ko ko ya ka suko ta papa maman s'il vous plaît ya Nathalie s'il vous plaît ya Christian s'il vous plaît ceux qui m'ont ezali papa boko tilanga vraiment papa Thomas rapidement en attendant nazozwa chaise nanga pona ya papa Thomas s'il vous plaît ba tension est vraiment élevée en tout cas bo sunga biso pardon ceux qui m'ont ezali papa Thomas kotananu ame ko sunga bande kuna biso parce que je trouve déjà c'est un problème spirituel c'est tout un hôtel si je comprends bien so bazu déjà liboka bate bazo saka papa Thomas s'il vous plaît bonjour papa Thomas Fanda papa Thomas en tout cas je pense que na
attention na bino na ko bozwa kimia na bondeli bino. Je vous comprends, ça fait très mal, mais bozwa kimia. Papa Thomas, zoa micro rapidement s'il te plaît, zoa micro rapidement. Na pesio mbote mama wichi bandeko nanga ya Nathalie, ya Christian, ya maman nanga Zawana, baza na problème, baza bandeko. Rapidement, je t'explique dans 1 minute. Baza bandeko, mais baza papa moko mais maman mon côté. Maman baronde moi sa liboso, maman na bango moi sa mibale. Nde maman na bango azwaki papa na azwaki, donc en fait baza bambanda. Yene maman bango moi sa liboso, maman bango moi sa mibale. Donc papa na bango atikaki mama ya na bango aye kozwa mama ya nini nde ba continuer libala ti na boti bango ba kufi. Mais le problème c'est qui est grave, bandeko nanga na ba situation o ezolekela bango na kati ya vie ya nanga ya Christian akufeli bana misato. Soka boti bana bakufaka na ba 3 ans na ba 5 ans, je sais pas moi. Ya kuna ya Nathalie mibale déjà moko akufi, moko za ba problème ba makolo ba misu. Et puis, c'est comme ça. Or, maman na bango, tant bazwa qui est, babotola qui est mobali, na âge déjà, ezaki déjà yaya za 13 ans. De chaque boutou, maman bango sakara na katali boka, pona mbanda, na génération ekoya o mbanda robota. Je pense qu'en tout cas, na si bango ba se calmer moi mouké, parce que ça c'est un problème spirituel. C'est tout un hôtel, où ezaki déjà ba loni yango, pour la vie na bango. Donc eko quitter la bango, je pense que je peux pas prendre beaucoup de paroles. Oko sunga bandeko na biso sur quel point pour qu'on trouve la solution. Oui, merci beaucoup maman Wechipo na maloba. Je crois les loko esalemi, ça dit oh to bengaka vente na monde spirituel. Ba cérémonie nenge mama ya ndeko bandai ko sala, c'est-à-dire bandai ko sacrifier ba génération ya mbanda o abotole ke libala. Tout à fait. Ya ngondo zomona bandeko nde ba subir ba makambo nyonso ndongo moni salemi pe abando sa mingi ba butu, si je me trompe. Butu. Oui, parce que butu nde ezali bisika makambo belé salema. Parce que jour onde to viva makambo boye ezaka préparé pendant la nuit. Ce qui moto alongi butu te yeba ke journée pe ezamba mo échoué. Et loko esalemi ndeko bandeko mibale, je crois ezaki na loi ou ezaki établi que bakoki jamais ko vanda na kati ya libala na kimia. Donc c'est que ce que obali, c'est que faut s'attendre qu'il y a un trouble moko ya. Ya mo ndeko na biso mwasi akufela nibali nyonso. Ndeko na biso ya mbali koto akufelaka bana misato déjà lobi akufeli bana misato. Mais nga na koloba na nyonso wana, gloire à Dieu quand même, lokola au moins likambo ngo baye na ngwe pa na biso ezate ke toza ba super, mais c'est Jésus o azo travailler na biso nde mutu azo pesa ka solution na ba situation lolenge oyo, parce que na okende soupli le omoni neti Gédéon tango appel ya Nzambe evandaki likolo na ye. Donc abotamaki na libota ya jari ya boye. Donc libota o ba para déjà basi bateki descendance ya bana, bateka donc o ezali bomengo ya bana, bateka mabala ya bana. Mais grâce ya Nzambe ninga chaki choix na ye likolo ya Gédéon, nde atindaki ye na butu po akende kobuka o ezali misala ba hotel o ba para ya Gédéon batongaka utakala. Parce que ba hotel wana batongaka ezaka pona nini? Ezalaka eza représentation moko boye na monde spirituel négatif du genre yango nde ekozala ekobanda kolocaliser makila ya libota wana à chaque fois s'il y a un avancement yango mimi blocage. Yango mimi blocage. Mais je suis sûr que grâce à Dieu ndenge bandeko baye na koyebisa bango ke malgré ba subir ba tawana nyonso oyo mabe ndenge salemaki, mais nayebi ke soki topesi Nzambe confiance na likambo oyo bokolonga na kati ya likambo, parce que problème ezali ke ba cérémonie banda ko salema na liboka, c'est-à-dire ezaki ba identité nyonso ebimaki na nzela ya mama oyo ya bino, parce que eza querelle ya libala nde salemaki.
mama na bango akomprenaki ke mbanda na ye azali mama na bino lokola botola libala seke akovandaka kimia te dunde omoni asakrifia makambo na bino nyonso wana. Mais grâce à Dieu ndenge boye lokola bino moko boza makila ya libota wana, c'est à travers bino nde tokosala tu tobuka hotel wana to établir hotel ya Yesu Kristo na kati ya libota. Papa obando kufela Yesu bana te, mama obando kufela Yesu mibali te. Je suis sûr que ceux qui opesi nzambe confiance Yesu Kristo na biso akolongisa biso na likambo. Confiance c'est un problème de réputation. Basi wana obakimanga pour bana ba okufa. Ye okelo bana bango. Yo okelo bana bango. Et nyonso ezaki mama na yo. Papa nanga Christian, papa Christian. Nakoloba no boye. Réputation o ebeba ça vaut de même nandenge bozaki na kati ya hotel wana. Wezaki établi. Parce que tant bazocha mutu na kati ya hotel ya jar wana, c'est-à-dire nyonso ya ye faut ekoma mabe. Donc nyonso ya faut koma bololo. Faut koma bololo déjà que à chaque fois bisika nyonso zotambola eloko ya malamu etikala kobima epai na yote. Mais soko pesi Yesu confiance. Lokola ya za mai ya bomoi. Soki asokoli yo na makila na yo asopaki ne kulusu na ndimisa miete confiance oyo ebebaki na misu ya bato ekozala restaurer et ekozala mutu malamu na kati ya société oyo. De même pe na mama wazokufela mibali na ndimisami ke nzambe na biso Yesu Kristo ndenga zokota dossier na yo mama na ndimisami ke ya turo mobali oyo aokufa lisusu te. Lokola liloba nzambe etalisa ngake la gloire du seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui maman. Nathalie, est-ce que papa? Oui maman nanga. Dono mokundi na koloba te po sozo loba ka mibali ya turo ba okufa te. Ezake ba pusa na kapeli susu te. Ba ya kapeli susu te po na citation o ya mabe komela ngai na vie na ngai. Papa kokufela mobali jour ya nuit de noces. Papa yaya na biso ayebi yango. Ayebi makambo nyonso te bandi. Maman, c'est maman Nathalie. Nakolobano likamoko o je crois au simba yango malamu. Ce qui est à la base ya ndenge ozoloba ke mibali bayaka lisusu te. Misusu ekomi par rapport ya attitude komi nango ya kobanga par rapport ya nyonso elekela par rapport ndenge okufela mibali. Sentiment wana ekoma kati no ya ke lokola ngala kufela nanga mibali c'est que nazala pe musika ya mibali po na koeviter na perdre ka bomo ya bana ya bato. Je crois yango pende monde de ténèbres profiter na yango na attitude wana pour na ko imposer aux situations wana. Mais je crois ndenge Bible les autres exceptions na Romain que soki mutu andimi na motema na ye et ka confesser na monoko na ye que Yesu Kristo azali Seigneur pe mobikisi na ye, je crois que nzamba ko azana pouvoir ya kokangola pe kolongolo na kati ya situation wana. Soki to pesi nzambe confiance okomona que cette fois-ci et kozala différent par rapport ya ndenge elekaki la fois passée. Ni biso to bokulele bana. Oui. Tio sibir bongo seki yena mama na ibazana lié ba yebi. Donc bana na biso bakufa to bokulela ke bana yango neza esengo na ya gloire. Po nini boye? Christian. Pour bangelo te pardon. Banda kando vanti wa. Na ko lobalika mongo bo comprendre ndenge ba lobaka bola mususu to salaka na mokili oyo yango des fois ebundela biso to yebaka te. Bana na ye bazana bango pour rien na kati ya makambo oyo. Baza innocent. Mais ya simbi bana. Ya zobota. Papa. Na yebi mama. Na yebi. Lokola bino bozaki na bonne foi na ya ko ozwa charge ya bana na ye. Tokolo bango peke grâce pe ya ndenge bozwa ka boboko la bana oyo. Yango pe défense me pe abundela bino. Bokokai pe kolekana pe ndenge mobali akufi pe olekani pe na mobali nzela moko. Parce que ndenge Bible lobaka moto asatachaka na prostituée akomaka ne nzoto moko. Vike mama nanga ozalaki yo moto banda ikoluka. Mais lokola makila no ezaki nango facilité te ya kozala livrer do mobali ya bato azaki innocent lokola bo satachaki na ye yenda lekani. Mais lokola bozwaki bonne foi wana ya kobokola bana ko baza innocent en ignorant réalité ya makambo elekaki
je crois que grâce ya bolamu wana bosalaka yango mpe des fois mpe nzambe abundelaka bino. Voilà, je pense que Papa Thomas a presque tout dit. Maintenant, tikali par nabino bandeko, soki boko meka kozwa place na motema ya kolimbisa ya nabino quand même aye koyebisa bino quand même vérité, même si c'était en retard, comme ndenge bozoloba yango efala loba liboso mais abombi mpona nini malgré ils sont en retard pour ma communion surtout au moment où on a passe ba difficulté ba souffrance, mais quand même il a fait quelque chose où ils a bien au boye ba peut-être mituna ebele pour ça qui n'ont commis tout na pourquoi biso boy pourquoi ngai boy solution vraiment voir en fait il y a solution ya ngwana nabi ke musala nzamba yebi to lobaka toujours que il faut yeba place ozo bunda oyebe nemi na yo, c'est ça nemi ozo bundisa za nani des mois zo bundiswa za nani po yeba ko bunda se positionner oyeba ko se positionner sinon to banda bunda kaka zo bunda kaka eza tout on est tel eza ba maloba nyonso tout ba imprécation nyonso tout ya malédiction o ba loba likolo na bino chaque jour bazo ba likolo liboka wana eza ba imprécation ba benga ngo ba maloba de malédiction en fait o eza ki lié na kati na bino ceux qui bolobi que boza ba innocent mais vous êtes lié na sang ya makila o ya maman na bino. Comme maman Abina Fungola qui déjà une porte ya kozwa mobali ya moto. C'est-à-dire c'est ça, il faut besoin à place wana. Il faut bon revenir place wana. Que maman Abina botola libala. Ya ngone ko ça la cause. Ya ono surtout bo bikalelo. Moi je peux donner juste une conseil à Kobanabino que revenez en Jésus-Christ. Comprenez que tout cela yango moni nde to bando bota bana na biso ata ya nanga so nzamba sungi apeso libala lobby. Apprenez aux enfants Jésus-Christ de Nazareth. Ya motuya yango wana. Papa nanga Christian o bota o simba bana. Mais na vito yeba kaka kosala nde mabete po lobby ezongela biso. C'est ça. To bana na biso oto zo boto. Moni mabete o sala lelo. O moni ko sali muninga mabe. Yeba ke lobby e o simba bana. Ce que je peux dire, revenez à Jésus-Christ, pardonnez votre sœur. Pour sa prière, pour avancer, pour mon lumière à Christ. Tout ce que je peux dire. Je crois que nous bakisapé kaka na kambwana bakisika bikamoro ya muke pour situation bozana ngo oyo et ezwa changement malgré vérité ndenge bolubi ke bimi na retard pour pardonner de konabino parce que nzambe nde muto permettre que ça le malulengi oyo kane pe ko bomba vérité oyo tout tolo ya vie na ye peut-être oyo ko yebisa bino yango ata les jours azolinga akufa mais atali par rapport ya nzambe lokola yende asondaka motema ya mutu asimbiye motema lobi avouer bino vérité oyo pour peut-être ceux qui bobandaki ko négliger cause ya makambo ekomela bino au moins lokola vérité ebimi boyeba lolenge ya ko se positionner et puis ko avancer na vie bozana trop jeune de bozaboye. Il y a encore de l'avenir. Dans la Bible, il y a encore de l'espoir pour nous vivre. Je crois makambo ya mala mwizano liboso o nzambe azo bongisa bino et c'est une totambola kana nzela ya kimia e ozala malamu. D'accord, merci beaucoup Papa Thomas pour ne pas to umelawana. Ya obaki ya Gloria. Ya gloire. Est-ce que tu as un mot par rapport à Yabande Kunayo? Qu'est-ce que tu peux dire? Moi likambo. Alelo ko lo basute. On a lobby en wala déjà vérité. Basa asko nini pona. Balimbisa mama na ngai, balimbisa pe ngai, pesa ngai te. OK. Est-ce que y a Christian, tu peux pardonner à ta sœur? S'il vous plaît. So lingo so vraiment lumière, lobi ba benga papa pour faire la banate. Ils ont singa o libérer motema na yo pour que Christ akota. Tu peux pardonner à ta sœur, s'il vous plaît. On est en Jésus. Je sais que ça fait très mal. Très mal. Angoka moko ayebi secret mais yé pas comment qui contre comme le kola côté ya famille à moi. Ke op l'équipe bana nyonso ko kufaka na ba âge moko. Mais lelo ntuko yeba ekosi. Et salama na mokili tabata mokili. La pasteur pesinzela na l'émission. Merci. Pour le sambo na ngezala qui un jour nzambe ba comprendre que naza innocent.
D'accord. Il y a Nathalie. Tu peux pardonner à ta sœur? Nana likambo oloba te papa mama. Na pe na likambo oloba te. Lokola ya kisalimbisi. Nana likambo. Nana likambo te po. So na otela nyuso. Yaya. Waka mabe. Mais nalimbisi yo. Merci. Nalimbisi yo. Merci. Mais yaka kozwa bana na yo. Na ndako na nga ba ovanda lisuite. Te ya Christian. Ya Christian te. Ya Christian te. Ya Christian te. Azwa bana to limbisi mama. Papa. Nalimbisi. Na asu na likambo na ete. Melo. Papa pasteur. Bana baza ba innocent na boite. Comme si un pasteur. Ça. Mais il y a plein. Papa, nalimbisi pe bana. Nalimbisi pe mama ba una samali. Merci. Mabe nyonso asala biso. Po ngai oto okufa na minu eza biso te batolo na nzete ya manga wana. Merci. Mais biso tokomi kobuka manga ya ngai. Mabe o biso tosali te ezalaka nde mama na biso. Ezalaka biso te. Ezalaka mama. Merci. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, peu importe la situation, mais on a arrivé toujours à trouver une solution. Baza na kati ya famille, il y a toujours une solution. J'aimerais dire seulement que toba te la vie à Bonzambe, to kabwana mabe, ya kosala ka batu po mabe tozo sala lobe zozo ngela nde bana na biso. Regarde aujourd'hui bana lelo ba tombe ba victime, ya marambo ba sala te ba lonati. Papa Thomas, est-ce que toko kabwana prière? Parce que la puissance, le pardon, c'est une puissance qui libère. Je pense que ba pardon na bango, bolimbis na bango, ba pardon na bango, ils sont sincères devant Sœur na bango. En tout cas, c'est tout ce qu'on a retenu. Au Kambi biso na prière et puis on se sépare. Tobondeli. Mituna biso tobondela. Kwa topesaka Nzambe merci parce que il a permis parce que zana makasi na biso te mais zana ngolu pe mawana yenda ndimisa miete réconciliation esalema. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe ya lola Yesu Kristo, merci pour na bolamu na yo. Merci parce que enfin que bolamu ya bon na ye kotike lo libota omo kono Seigneur. Si il y avait une hôtel où ils allaient établi na kati ya libota okolo ye oyo ezalaki komema perte na kati ya libota oyo où ezalaki à chaque fois komema loi ya limitation ainsi que loi ya blocage na kati ya libota au Seigneur. Mais je sais bien que ondimaki babaka ono ikulusu nkolo Yesu po ete bango bazala racheter Seigneur na vente nyonso esalemaka na monde ya molili. Incomparable Dieu, tikete grâce no ya bonzambe Seigneur ezala likolo ya mabota oyo kolo Yesu. Baye bazangaki bana nkolo Yesu pesa pe obatela bana. Baye bazangaki libala, baye bazangaki mibali nkolo Yesu opesa mibali pe opesa mabala. Na bonde libongo na kombo na Yesu Kristo etobonde torobi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à Christian. Merci à Nathalie. Merci beaucoup, Maman Langa Gloria, tu avais dit. En tout cas, merci à Papa Fabien. Merci à tout le monde. Oh, Batali Bisso, cette histoire, cette famille, basu conclusion là-bas, que Dieu nous bénisse.